Moi, c'est Yangai. Ngai, il paraît que à comment Robimana de Konangai. Mais le rôle à moi, conscience, c'est là qui est une moins normalité et embryonnaire. Dengue na sabo isko conscience et zongi pendant normal. Et c'est vrai ce qu'il a dit qu'il y a bana comme na maman le kinaye pendant que azalaki mutaliboma. Parce que tant que tu as la délivrance par un tanga combo, il y a combo ya maman moko. Problème na ye ezalaki azalaki une étoile ya makasi. OK. C'est vrai ndenga le bia botama na famille moko chrétienté. Et non la carte plateau ba tirer biso ba cameraman ba nda filmer biso na problème ni. To yibi ni. Posa ba bien na posa ba bien. Ba bien fo ya maboko na ngai. Oza ni mama na famille. Ni ndeko na nga ni noko na nga soko ba question bo eleka moni. Na tuni mabe? Ezama kama oui, ezama Libunda do sanga moto. Nyoso meliso ebima. Vous voyez Papa, toi qui as fait ça. Tu as eu ta délivrance. Balé ça qui au biloko ya butu. Nda komisa au moins sina. la vérité oui. Na vérité mo côté. Na zo bon de la sko moto na nzambe simba yo lo ba vérité. Le 22 août 2026, ezali mokolo ya convention, ezali mokolo ya feu, et cause la délivrance sur délivrance, une année anniversaire. Na cause la nga mon côté, na cause la peine Nathalie Makoma. Hi, c'est Nathalie Makoma. Tokutana le 22 août na Saint-Denis. Toko glorifier Nzambe, toko adorer Nzambe, toko belela Nzambe na biso Yesu Masia. Alors beaucoup na agenda na bino le 22 août tokutana na Saint-Denis. Eza na Saint-Denis, toko banda na 14h, toko silisa na 22h. Parce que mokolo wana ezali mokolo oyo moto nyonso to akobika. Boko zonga ndenge boyaki te. Bandokyo babundisaka bino mokolo wana ezali suka na bango. Botala témoignage na oyo si babika. Alléluia banana nzambe ngandi kona bino Père Martin na eko rendre grâce na nzambe pona oyo asali na nzoto na ngai na belaki AVC na novembre 2024 alors na août 2025 convention ya prophète Moïse Makoma ezaki na Paris na kendeki avec foi kwa sisi na convention nazaki kotambola na Cannes difficilement na Cannes nazaki na problème ya kotambola ya ko bouger maboko ya ko bouger nzoto donc nazaki hémiplégique nazaki ko kende pa ba docteur na yebisa bango passe nanga balobi eza ba conséquence ya AVC moyeba tsala ezate pour nazaki na niveau yo nazaki baza ko sokolanga makambo nyonso baza ko sadlanga même ko brosser monoko nanga loboko moye simba brosse ezate donc condition ezalaki espoir na vie za esuti nazaki kutu ko penser na mettre fin na mikolo nanga l'air na leki délivrance alobi na tiaka na se mais kobima wana banda mkoana na simba lisusu kante ça fait une année na koma à l'aise nazaki kokakola la te nazaki ko bouger lokolo na pasi nazaki ko bouger loboko na pasi même ko pesa mutumbote nazaki kokwate nazaki na nzoto ya mutu ya malade mokola lelo nakomi à l'aise nakomi lokola batu lokola mutu nyonso nakomi kotambola nakomi kosala oyo mutu asalaka tala loboko oyo ezaki kotombwa mate yango yoyo nazali koka kopesa mutumbote te makolo nazali ko bouger te yango yeyo nazali ko bouger prophète Moïse Makoma azali ya Nzambe. Rendez-vous le 22 août 2026 na Saint-Denis. Pour na adresse na directive contactez Maman Thérèse Matondo Boya Ebele mokolo wana bino nyonso tu bokobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakobika bato ba maladie bakobika prophète Moïse akozala Nathalie Makoma akozala papa Jean-Pierre Matondo pe akozala papa Rabuni Ernesto akozala tozozela bino na boto. Kombo nanga Ezose Mukadi. Kombo nanga Landrine Mukadi. Kombo nanga Abigail. Nazali orpheline na kati ya orpheline na Bravo Jésus. Naona kosala babien so azolanda ngai mpona rentrée scolaire. Bakaye, babiki, bastilo, bauniforme, bakeke. Basale baboots.
conseiller pour l'amour. Basepela biso nzambe apambola bango yango tozosenga bino bosoutenir biso nde bosoutenika bana bino na kati ya bandako rentre ezoya bosunga biso. Peuple de Dieu, bonjour. Je commence par vous remercier pour l'assistance d'Abino. Il y a année 2025-2026, Oyo, Bana Batama Kitoko, grâce d'Abino en tout cas, Longonia, Penzambe, Apambo d'Abino, Nalolenge, Botika Kibisote, Zaki Elongo, soutenir Bana Oyo, Nayakolia, Yakomena Pe, Yakolata, pour que plus loin, par son ami Kelasi. Je parle toujours que au Sungama Bitike, ils allaient au Bombisa, au Côte Sanzambe Nyongo. Kasi toye sous ce pays d'Abino pour l'année scolaire 2026-2027. Papa Chik Mukadi a sali orphelinat, bien sûr, mais Yemoko a Kokokate, Ndeba ke Musabi Moko et sur la relongité. Les Ango Bissonions sont ensemble, Tocha le Boko, na pat, Kanet au Salaka, na rentrée scolaire, aux ana cahier, aux ana stylo, aux ana catch nayo, aux ana frais scolaires. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour que ces enfants puissent rentrer. Nakati ya école batanga lo bakoma mpoto parce que lelo papa Chik Mukadi soki azui bana oyo en charge parce que yé pas le cas de la oyo. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Lelo ko ni yo senga biso awa tout ça la nini ko na tout c'est ko toni. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Brakongo, dans la commune de Limete. Bozali ebele boko tala biso mokile mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité sur la mère de chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité, votre confiance. Oyo, bozotika kosala bisoté na chez Bisso Télévision. Je commence par dire merci na sponsor non officiel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette chaîne, également de cette émission Bravo Jésus. Une émission qui instruit, qui édifie, qui aide beaucoup de gens à comprendre la vie. Mesdames, messieurs, je dis aussi merci Naba Héros dans l'ombre. Oyobako réalisé émission on a prise de vue Namoni maman Dako, maman Kachama, j'espère également papa Israël. Je vois également Neronabiso Elias Osinanduku Bazaliwana pour la réalisation. Il y a émission Mkwalelo Ngai Chik Mukadine dans la présentation. Mesdames, messieurs, je rappelle que Banabitike Bakozon Akelasi le 9 septembre. Tout d'abord, je commence par vous dire merci. Nalolenge, tout ça qui est longo, l'année passée, année 2025-2026. Besoin qui tombe, il y a quoi encadrer, il y a quoi tang, il y a quoi tinda, il y a quoi contribuer, il y a quoi sambela pour na banabitike, tout ça na bango na kati, il y a orphelinat Bravo Jésus. Alors cette fois-ci, on revient encore vers vous pour vous demander de l'aide pour être bana oisengeli bazon apeke lasi na année 2026-2027. Moutonio so oya simbami. Tocha loboko na pat pour to yibako tangisa bango na suki ozali na cahier, stylo, uniforme. Kaichu, n'hésitez pas de contacter Papa Chik Mukadi pour na contribuer na orphelinat na biso Bravo Jésus o izwami na commune ya Matete quartier Viaza numéro 27A. Et c'est ngembé bape que tozali na culte mikolo nyonso na Fikine première porte na salle de fête le Cristal chaque jeudi de 8h à 12h. Tozala rawana tinda famille tinda bandeko. Baya kosambela na biso elongo olingi bayamba yo okoya kozwa jeton le jeudi
Et le jeudi wana ba repese jeton ba komisi kombo papa yamba yo le mardi na Viaza to yamba kuna au sokoza na jeton te kuya Viaza te, il faut commencer par prendre le jeton na niveau ya culte ya jeudi pour ba yamba yo le mardi na Viaza na Matete. Un grand merci la bandego nyonso balingaka biso ope balingaka biso te nzamba pambola bino tous ensemble au tali émission s'appelle nango partager aimer na bi ki bana ba vacances bozongeli sikoyo ebe émission et ce côté au sepeli ou partager ou aimer nzambe akozanga te ko pambola yo. Je suis pas seul, je suis avec la porte Pierre qui t'était, c'est avec lui qu'on va déroulement émission Tozana, voulais-je dire. Yinda Rosa l'intervention en tant que serviteur de l'Éternel. Et bonjour, shalom apôtre Pierre qui t'était. Shalom papa Chic Mukadi. Voilà. Na ndenge tosala kaka soko kama biso na losambo tokota na muzindo ya émission mkwalelo. Tosambela. Topesi yo merci ozalaka na yo nzambe na moment o tolingi kaka yo okonza o tolingi koyo kankolo biso tozana makasi te akopesa solution elike pa na yo ebele na bato bazolanda biso nzambe bazala pe édifier kati na kombo na Yesu amen amen. Nde tokosa l'émission boye toi dans la Colosie nga l'apôtre Pierre qui t'était toi dans la kati ya Colosie malgré nous sommes ici mais toi la kati ya Colosie déjà pour la préparative il y a le 28, le 29. Le 28, le 29. Tout on a une émission bien avant pour que Bisso tous dans la Colosie, tous dans la casa Colosie, n'est tous sur la boye. Donc Tokutana le 28, le 29, na salle de fête Malika. Et ça bon on a ville. Donc benga Bisso pour la précision, ça la réservation na yo pour la consultation prophétique. Voilà. Papa bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Babé on a combo yanan. En tout cas combo nanga Patrick. Papa Patrick. Papa Patrick. Toyambio na Bravo Jésus, je sais que c'est pas facile. Il y a collé la télévision. Ba otala biso balinga yeba nini mimio awo. Bon, en tout cas merci beaucoup papa. Na yokaka sango ya nzambe oyo ya Bravo Jésus, mais na bandaka ko négligeant po na randaka bisengo ya mokili. Suka na ye ko se retrouver liboma. Les boma tellement nzambe ya lola atika ka ba tote bayaka ko mema ngai na Bravo Jésus nde liboma na ngai esilanga lelo Patrick eke nazongi mutu. Donc en tout cas nzambe a pambola Bravo Jésus na banzela nyonso en tout cas kola zo lokumu en tout cas je suis lelo donc ndenge babandaki kobenga ngai liboma Patrick mais lelo bakomi kobenga ngai frère Patrick. Amen. Donc nkola lola azwa lokomo. Merci beaucoup. Bato ba otala biso balimba yeba nini memio awa. Bon et loko e poussé ngai i awa na lekaka na délivrance ya jeudi et na zoka jeton na lekaka na délivrance sikoyo prophétie et bimi saki que donc moi so yo yangai ngai et il paraît que akoma ko bimana ndeko na ngai mais lokola moi conscience ezala ki na no moi normalité et embrya ki ngai ndenge na sabo sikoyo conscience ezongi penda normal ali sikoyo ya on a besoin na yeba bapenda bakoma mwasi na mobali to ndengeni pour les réponses tango zaki liboma bandaki ndenge nini tozonga nano mwa muke OK bandaki ko miyeba to miyeba te bando mona nini bandanyo bandaki ko mona tango zaki liboma OK eri nazalaka liboma na komona mama leki na biso donc ndenge mo loko moko bo yemo jemoko eleka ka na sima po na bota mona famille ba yebi masia te. OK donc loko moko boye ye eleka ka nde bango nde batu to basalaka kenonga na bela liboma. OK maintenant sikoyo na makambo nyonso ekomeli yo leçon nini otiré na kati et pourquoi olingo yeba
moi si na ko mobima na ndeko na yo ekomemela yo nini? Bon, memela ngai ipo nabalaki kiye na mokili linayebaka masiya te. Soki eke bakoma kobima d'avril dur toute vanité et de vanité. Na bandako na bamapango bazwa menga mefu na komata fazara Yesu na koma kolala nanga na bofo Jésus. Ola ko tombola. L'homme de Dieu. Papa ou makamune le kaki ndenge nini tango saki délivrance. Ouais, délivrance na ezalaki vraiment très profond parce que azaki na ba habité na ba esprit ebelé. Et c'est vrai ce qu'il a dit que bana komo na mama le kinaye pendant que azalaki mutaliboma. Parce que tant que bana sala ye délivrance pa na ko tanga kombo ya kombo ya mama moko. C'est de là que tokomaki kombo wana pe na simatoye ko sala ba moi banquette nzoka mamango ezalaki mama le kinaye. OK. Donc problème na ye ezalaki azalaki une étoile ya makasi. OK. C'est vrai ndenga le bia botama na famille moko chrétienté parce que famille na bon bazalaki trop branché na ba coutume na ba sorcellerie ba service traditionnel nde bazalaki trop branché mais ye azalaki une étoile ko botama na ye ezalaki pona ko ya ko mettre fin na ba coutume ba étoile malédiction ezalaki na famille na ye. OK. Nde ba mama le qui c'était un groupe de gens au ba monaki que ye aza lokola mutaye ko mettre fin il fallait ce ko ba combattre ye. Très bien. Ba bwa kila ki ndika kaka oyo oto balasala kambila ndika ya mbila ba bwa kila ki na nzoto. Tant ba bwa kila ndika wana nde échanger ki moral na ye pe akomaki liboma. Mais ayaki vraiment na basinga tant nazo mone bon nazo pambola nzambe. Parce que ce qu'on monnaie denga zalaki papa chi tu ne peux pas accepter. Mais ailleurs a passé délivrance, c'est ça qui pénal terrible. Et Dieu l'a délivré. Wow. Vraiment, c'est fort comme histoire. Alors, mesdames, messieurs, moi, je vais toujours que l'eau est Jésus. Alors, je voulais aussi interpeller beaucoup de gens. Bravo Jésus Ministry. Ils allaient communauté Mobimba. Ils allaient communauté Mobimba. Il y a un pasteur. Bien sûr, c'est moi le responsable, mais na bravo Jésus Ministry et Kambama et pas ya maman Lydie et mais mon oiseau gérer bravo Jésus pour l'instant c'est apôtre Pierre qui était il y a un pasteur principal il y a bravo Jésus Ministry. Le bravo Jésus Ministry biso tokoleka yango ekotikala et là lokola kombo ya Yesu. Papa Chic ne peut pas être là apôtre Rosalate et maman qui les reste mais bravo Jésus ça reste ezali monument ezali kombo ekotikala des années. Alors bon profiter na grâce oyo ya bravo Jésus et nzambe wana ayebi pourquoi a tiaki biso tout gérer bravo Jésus Ministry. Voilà, il y a des gens qui appellent aussi pour na koyeba Thomas Fabien Zawapi parce que je devrais aussi vous répondre par respect et c'est que bravo Jésus ezali communauté Thomas c'est un serviteur parmi les serviteurs où il y en a qui travailler na bravo Jésus Ministry. Comme Thomas Fabien, il y a des lois, il y a des principes, il y a des disciplines, il y a un ordre, règlement d'ordre intérieur. Ce qui, les lois apôtre Pierre, alors se comporter bien, il y a des règlements, des articles où il faut kangaye, où il faut peut-être suspendre pour l'instant, à la sous-souté, à prester sous-souté. C'est tout à fait normal. Tout tambola, c'est l'homme a commis, il y a un colo. Zara bino mbobana obenga papa Chic Thomas ayambaka téléphone te ba règlement ndé peut-être ko yebisa Thomas pimana pour 1 mois pour 2 mois azali ndé kona biso tozana biso longo biso tout to sela nzambe donc boza la fan il y a Jésus-Christ. Voilà mesdames messieurs nos recours ça sikoyo deuxième intervenant alors nazana besoin pour na mwasi na ngango nande ko na ngango na minute oyo bayebi teke nzambe ya bravo Jésus bongisi ngai do bayebi te na pesa limero ya bang bayebi ngali liboma soit na kufa pona kenda nda nanga oui pai donc soki moyeza na ko pesa nde limero to benga bango batala makambo nzamba bravo salut. Voilà, mesdames, messieurs, toko tala spot. En attendant, il faut que vous émission tout ça la gango. Peut-être à 8h, aussi à 21h. En attendant, tu y bakozwa bandeko oyo a copié sa numéro de téléphone.
toka koyeba pourquoi basalaki boye pe nini lekaki. Tout là na sport et puis nous allons se retrouver pour la suite de cette émission. On y va. Obengela ngai afana mobile vie na ye. Wala moi c'est la kata kama tadi misai. Tadi misai sikoyo. Bravo Jésus Ministry débarque à Kolwezi pour des jours de prière miracle avec le serviteur de Dieu, Maman Lydie Moukadi, apôtre Pierre Kitete, prophète Eric Kassongo, pasteur Gabi, Maman Clarisse Wichi. Talobi na biso atie biso na motema. Alobi équipe mobima ya Bravo Jésus na bandako na bino. Tozali bongo kita le 28 le 29 na Kolwezi parce que Nzambe même tapé sur rendez-vous au pona no pobolela mingi. Pourquoi pas les passages Manique le 28, le 29 août. Yo muto ozala mikumba, ozala ba problème, ozala ba souci, ozala malade. Après ba mboka ebele to tamboli, Nzamba atie biso na motema, alobi bokende na Kolwezi, bokende ko bikisa bato. Boya na maladie na bino, boya na ba problème na bino, botaka te, ozala maladie ya pese mbazu. Yo muto ndoto ezala kaka ya mabe ozala na zamba banyama balandaka yo. Yo muto bala na butu na moi libala ezalaka te ngonga nekoki. Baloba ke yo ko bika te, yo ko bonga te na pasi na yo ko kufa. Mais na ko yebisa yo pe ko présenter on Nzambe ya Bravo Jésus azoya na Kolwezi uniquement pour na ko bikisa bombo na yo. Miracle eko sala mabatu bakobika, baboni misu bakomona. Mutazanga te wole la place ni konanga parce que Nzambe a au rendez-vous. Nzambe ya bantoma, Nzambe ya basakoli. Azo koma na Kolwezi pour na ko bikisa libota na ope Kolwezi mobimba. Kabozanga te à partir ya 12h. Venez avec le Dieu de Bravo Jésus Ministry retrouver le travail, mariage, enfantement, santé, voyage, délivrance. Toutes les portes fermées sur ta vie, Jésus-Christ débloque pendant des jours. Kombo nanga Exaucé Mukadi. Kombo nanga Landrine Mukadi. Kombo nanga Abigail. Nazali orpheline na kati ya orpheline na Bravo Jésus. On a aussi un bien sur la zone nanga pour la rentrée scolaire. Bakaye, babiki, stylo, ba uniforme, ba ketch. Basale ba boots. Basale pour la moula, pour la moula. Kwa sepe na biso. Namba pambola baon. Nango tozosenga bino. Pour soutenir biso nde pour soutenir caravane de la kati banda rentrer zoya pour sunga biso. Peuple de Dieu, bonjour. Je commence par vous remercier pour l'assistance d'Abino. Il y a année 2025-2026 oyo bana batama kitoko grâce d'Abino en tout cas longonia penzambe apambo d'Abino na lolenge botika ki biso te tozaki elongo soutenir bana oyo na yakolia ya komena pe ya kolata. Ok, plus loin, parce qu'on a dit que là, on parle toujours que au Sungama la boutique, ils allaient au Bombissa, au Côte Sanza Mignon. Car si tu es sur ce pays Nabino pour l'année scolaire 2026-2027, Papa Chik Moukadi a sali orphelinat, bien sûr, mais Yemoko a Mokokate, Ndé Balaba Kemusabi Moko et sur la relongité. Les Ango Bissonions sont ensemble, Tocha le Boko, na Pat, Kanet au Salaka, na rentrée scolaire. Vous avez un cahier, vous avez un stylo, vous avez un sketch, vous avez un frais scolaire. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour que ces enfants puissent rentrer dans l'école. Parce que le papa Chikmo Kalisoki a joué en charge parce qu'il n'y a pas le cas de là. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse. Obengela ngai afana mobile vie na ye. Wala moi c'est la kata kama tadi misai. Tadi misai sikoyo. De retour, mesdames, messieurs, total spot ya Kolwezi, également spot ya orphelinat Bravo Jésus. La scène la montagne sur la bonne foi, aïba ko soutenir bana oyo na rentrée scolaire 2026-2027. Également, tous allez na Kolwezi tant que tellement solo wa. Bisognon ce qui pali bosso tout dans la Kolwezi, apôtre Pierre Kitete, papa Chik Moukadi, papa Gabi, ainsi que prophète Eric, toi dans la Kolwezi pour na préparatif. Il y a des jours de prière, il y a le 27, le 28, le 29, ainsi que Toroyamba le 30.
kana salle Malika. Donc ça là da réservation na yo, vous avez une voiture, on peut ça bassin dans matambo nango, vous avez un restaurant, vous avez une flat hôtel, résidence benga biso et vous avez biso pe malamu mingi. Vous pouvez participer dans les pamboli oyo bana Kolwezi bakozwa à travers Bravo Jésus Ministry. Voilà, tozo continuer, vous remarquez que toza ba invité na biso na plateau, ba yaki to invité ki bango to solo là, makambo oyo ndeka to bisa bango avocat ya ndeko na bango abengisa ki bango, il y a des choses que essayez ba joie ba récupérer pour ndeko na bango mutu eza malamu te pe eza porté disparu. Raison pour laquelle ba benga ki bango awa to meka ko tia makambo na mesa to solo la lo lenge nini ba ko répartir ba bien wana oyo mususu ndeko atikaka bango batikala ko yeba te. Voilà, ba ya bonjour hein? Bonjour. Papa comment nani? Dieu merci. Dieu merci. Oui. Ya comment nani? Theresia. Nazane sengo ya koyamba bino na émission na biso na bandi c'était pas facile pour nous convaincre bino boya ko leka na émission ko leka liboso ya caméra et tellement ils a obligatoire pour être bozo ba bien wana yango bondimi to leka bo leka na émission na biso la grande mais quand ko expliquer biso lo lenge nini mobile na bela kaliboma nana temps expliquer ngote peu parce que déjà bela liboma nana tina ni pété en fait de mobile na ngayo ce que mobile ni subotu na papa papa s'il vous plaît yona mobile wa beli libombo dans la relation nini papa yo bobeng sur makamusus okomola sur makamusus yeda kufa wana ça temps passé a de ça les fiti tenene ba relation za ndengini parce que c'est to yeba pour makambo on to chango clair bon aza mwana mama kulutu na ngai mwana mama kulutu na yo boza ba yana leki alors yo récupérer moi aussi na yeta on abeli mutu il est déjà papa je comprends la question non problème nini bino obengi biso ke non avocat abengi biso to zo ba bien fait obenga ngaza ba bien fait na yi siko et comme iso makambo ke no ya ko kota ka makambo so ba kindeko abela liboma mais avant to pesa bino makambo ngo po bazota la biso ne ba remettre bino biloko bino faut expliquer biso lo lenge relation ni bozala ngo po batu ba oyo bakoya na biloko wana eza biloko mongo ebele mama na posa na mona mutu abenga na téléphone ngai muna benga kiyo po makambo nyonso ba pesi ngai ngani na kotuna mituna bango ba komona kaka image raison pour laquelle to ina bengi so awa to solola yango bengi biso na plateau awa oui bénéfice nango ezani bénéfice nango ezali ke boko bénéficier na ba bien oyo ndeko na bino mobali na yo atikaki kasi ba bien fait ba yaka batiki on ndako bongo ezake no oyo obengi biso na plateau a tozo swana te tozo solola pourquoi zo mema ona kanda bientôt parce que ngana ebika ndeno neto yabo tozo ya ndena epana yo na ndako et non na kati plateau ba télé biso ba cameraman ba nda filmer biso na problème ni to yibi ni est-ce ngana bilika ma koyiba te papa na sepe na ngoti ba osepeli ko sono biloko ngote to tika na biso mais ya boyende te en plus grand frère ici akufa déjà loba o bien biso to na posta ba bien ngana na posta ba bien faut ya maboko na ngai c'est tout sikoyo mama na yo azapi mama zali aza kote nini azana kingaba we siko suki lelo bapesi yo ba bien wana okogérer ngo naza mobile na ko gérer et balobi ke o mususu pe atika yo mto gérer ngo c'est vrai bien sûr mususu na boko na posa na récupérer o mususu wana o bengi ngai parce que azala grand frère na ngai nasana droit ya ko joa biloko oyi ya tiki parce que maman a kufa YPR beli liboma akufa na parce que mona na kasuje c'est akufa déjà ko nana ese bino ki akufa po bo mona ke sute yango mona akufa 5 ans plus tard mais yo ko zo mwasi ya ndeko na yo pona nini papa problème nini na biso mais naza mobali naza droit basi baze belo mona ki moi sipera kinchundi no ya kufi na récupérer mabeza wapi ya eba ino ndenge nini mwasi ya ndeko na yo kolinga basi bazali susu te papa oza ni mame na famille ni ndeko na nga ni noko na nga soko ba question boyeleka moni na tuni mabe eza makama oui eza biso eza antenu en famille eza pona yo na yeba éclaircissement parce que balobi ke bino ne boza ba biloko ya ndeko na yo yo surtout yo zo yango oselaka yango
Oui, mais t'es équipé ou Moi, si au moni, il fallait aux oies, moi, ça ne déconne pas. Papa, mais où est le problème? Moi, c'est un grand frère dans la tique. Ma belle, ça va. Ma belle, elle wapi. Ma belle, ça t'es pour ça, moi, je suis dans la tique. Parce que c'est bel et bien le Cameroun. Est-ce que nga mutali bosso na bala moi c'est il y a des retours tondeni. Non, s'il vous plaît, papa. Non. Comment kenga te? Naina yeba et nos éclaircissements sur. C'est comment c'est que nous soyez toujours en. S'il vous plaît. Toujours en dago. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, on est papa. C'est pas possible. S'il vous plaît, on a exacti. Nana, toujours solo. Comment ça c'est pas ça ngate non mutema no esanga bien te. Par exemple, na salio nini ya mabe. Papa, mabato bengo benga biso solution mano to benga matunde yango yo. Yango ne benga le bato. S'il vous plaît, kitsa. Non. Mama kitsa mutema ai. Oh solo la muke. Maman. Yo kutoko lobate, futa la amna yo. Amna ngesali. Il faut ta am. Amna ngesali. Biloko yo sali. On va nous dire ça na linga pasteur. Na linga pasteur, que ça pasteur qui est l'église yo pas la. Toi tu as la sorcellerie. Tu as la sorcellerie. Yo monyango. Biloko o ya. Papa, non. On n'insulte pas l'homme de Dieu, s'il vous plaît. On n'insulte pas un homme de Dieu. S'il vous plaît. Arrête. Monsieur. Oh, c'est calmé. Hein? Papa, s'il vous plaît. S'il vous Monsieur, tu veux faire quoi? Tu voulais faire quoi? Merci les Tu veux faire quoi? Mais ça va bateau sous nous dans un côté dans plateau, bon ça la gaille, bon fouilla gaille. Tu veux faire quoi? C'est bon dinga wapi. Les boumeros si ma moto. Toi tu veux faire quoi? Les boumeros sans ta moto. Nyo sommes les bima. Vous voyez? Moi, ça qui est toi qui as fait ça. Non, monsieur. C'est elle qui a fait. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est non, monsieur. S'il vous plaît. Monsieur. S'il vous plaît. Papa Zarayaka. Papa Zarayaka, s'il vous plaît. Tu es méchant, monsieur. Donc, on a tourné plus sur côté Sangha et puis, aussi, on va faire un toto. Hein? Tu as eu ta délivrance. Balé ça qui est au biloko ya butu. Nda komisa au moins sina. Pourquoi tu l'as eu de mon émission pourquoi tu l'as pas? Makamyo so sala ki wana lelo suki. Oyo nyoso manigatsaki et suki lelo. Et puis on va t'arrêter. On va t'arrêter pour ça. Bonjour. Il est ressuscité de moi. Kufa déjà papa. Misalo salaki okanisa kolongaki. Merci hein. Papa Zara joie moto, quel est le bakala? Ta makamo auto ça na tourner. Papa Zara joie bimisa libanda. Na Zara bino sumu ta koti awa. On va t'arrêter.
Yo so ko da tout. Na ko ni ma na lobby. Papa, connais le mal esprit. Et monsieur. Connais non. Jamais ça ça va. Oh, les amis, ça la satane. Satan. Ça la satane. Na lobby boy, monsieur. Monsieur. Yo pas comme Ni ça la satane. Monsieur. Papa. Au moins, le rememi oyo ngo chubangai. On va t'arrêter pour ça. Non, on va sali. Et là normal. Ça. On va sali pour ça normal. Sali nini. Yo monini abia sali. Yo me laisse moi si abato. Moi ça. Non, papa. Tala. Tu vas si malai. Lobby boy, monsieur. Non, mais bon malai. Mais bon malai. Na vérité mon côté. Na zo bon de la sko moto na nzambe simba yo lo ba vérité. Ça va bien. Tala ndeko na okuna. Tala ndeko na yo. Akoli biso la ndenge nini? Dieu merci. Oseni. Osenga passer à Bolingi. C'est le grand frère. Hein? C'est une famille bien mais quand on a raté ya. Tu as beaucoup de problèmes toi. Ça là qu'il faut tinanga ite. Et de maman na ngane mutako amema ngasa amema ngana manzela wana. Nzela nini maman mema kiyo? Ya batala kimia. C'est nous ici qui parle. Yo remema awate. Vana na se. Tu ko embrouiller biso. Vana kiti. Maman ngai azalaki na bomengo moko te. Siko esalaki ezuwa. Tanga bango mwana ndeko na mwasi azalaki na bomengo ebele. Parce que azalaki na mituka. Bambongo. Le biloko ebele. Tango maman na ye. Zo papier mouchoir. Par contre ça pinzoli. Au bana va bien ce quoi. Boleh misangai. Mama na muda be ngana nzala nganga. Pota limine grand frère pour ngana tigala nabo. Na étage no ma kuluka tika. Maman. Oh, madame, parlons là. Continue à parler. Parlons là. Merci. En plus. Non. C'est quoi qui va nater? Na toi futa ki yepo. Vous voyez? Ya koma mwasi na po ye mutako yeba ki biloko misusu oyo mama. Vous voyez? Pourquoi yo totala banzela mabe ya kindoki ya koboma bato? Popo limsa tu popo bonde la pona ngai. Ezalaki foye la kera ina ngati ezalaki ni mama bonde la pona yo. Ba ko bonde la pona yo. Mama, toi qui merci. Toi qui na komona Yesu. Ya ko vanda ça. Nzambe ya papa Jésus. Ba bonde la nga pardon. Vanda s'il vous plaît. Nzela olukaki ya mbangu talande esukisi yo. Okende ko simba kisi ko bebisa ndeko na yo. Est-ce que tu es prêt de pardonner ton frère? Bon. Pardon. Non. S'il vous plaît. Yaya, s'il vous plaît. Télémanano. Za musika, télémanano, s'il vous plaît. Zonga si. Vanda nan boy, vanda. Vanda na kiti. Bon. Est-ce que tu es prêt de pardonner ton frère? Bon. Namukili. Baloba som de salio mabe. Je ne sais la yé mabe. Mais c'est au Bible. Eye koyebisa tile bazomisaka mabe na makote soki nakoki kolimisa ye eza na kanali ya nzambe ya nde antuka nalimbisi na motema moni. Merci grave. Non, attention, bon, ça, bilama na bino, yaya, s'il vous plaît, téléma, s'il vous plaît. L'homme de Dieu célèbre sa prière à Souka. Il faut passer la délivrance parce que... Yaya, Vanda, s'il vous plaît. Joachimia. Vous pouvez faire les gars de délivrance. Papa, on a les gars ici. Yaya, Vanda. Tout ça programme. Tant que nous avons un été qui est Sikoyo, le col à Yaya Naye, son cœur est ouvert. Papa, ça va. Il faut vraiment surveiller ça.
Je suis en train de voir esprit à Liboma Ezala qui pas né babwa qui est et ce sont les on connaît la délivrance. Après ici, tout les Canadiens délivrance. Tout soit dans bureau, sois calme. Voilà, mesdames, messieurs, on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Moi, je bénis Dieu pour la réconciliation et diable a risé, diable a dans le kuta. Dans sa vie, il y a une relation mobile. Heureusement, bah même qu'il y a bravo Jésus ministry, nous avons kangolié pe azongi moto. Bravo Jésus. Au revoir. nga moko na bino mwana poto natia mama na ngai na misunga na homme de veillard lelo na kiti Kinshasa pona mona esika na tia mama na nga bandeko naza étonné omona ke misunga eza kaka homme de veillard te baza na hôpital na munene na kati ndenge ka tozala na poto eleki ku na poto parce que awa soki mama na nga ninga belaka motema ninga belaka ba tension soki asali crise na butu ba médecin baza 24/24 na surveillance ya mama na ngai ndenge mama mesana balambele bilo mususu ba Thomson ya mungwa awa bazolandela alimentation à 100%. Babimisaka bango bakendaka bazo bazana home cinéma awa batalaka télévision 24/24 pour eza awa naza vraiment nesengo makasi ya olobake mutu nyonso alingi mama na vivre longtemps to papa en tout cas pona nga misunga esungi nga makasi ngai mama madokia nazali na esengo mingi banda papa Simon atindanga na homme de vieillard misunga santé na ngai ezalaki déranger chaque fois pona maladie oyo nga nazalaki na yango kopike ba crise pamba na pikaka lisusu ba crise te pamba te soki santé déranger en tout cas ba docteur baza présent pona kosala suivi soki nayoki kaka mal à l'aise ba palpite mbala moko na fini bouton docteur mbala moko na porte aye kosala nga examen ayeba eloko nini eza kodéranger ngai toko déjeuner bien en tongo après midi tolie toza pe na ba distraction na biso tozali kotala tango nyonso na télévision basokipaka na biso bien ba docteur 24/24 bazali kosala suivi yango wana nazali kopesa merci pa ya papa Simon ndenge atindanga na homme de vieillard misunga kombo na ngai ezali Jansi je sais que bani passé bandeko bomonaki na pasaki ba émission na ba réseau mpona koluka lisungi na ba difficulté komelaki ngai ya santé maladie ya sucre etungisaki ngai mingi vraiment nakokaki tu kovivre te nalansaki bapele kasi nazwaki lisungi te grâce ya Dieu naye kokutana na lisungi ya prophète Moïse makoma ya Ozana ye azwaki ngai ayaki kotika ngai na homme de veillard bon na homme de veillard wana lokola baza na clinique na bango na kati vraiment balandeli nga ba soin nazaki kosala ba crise na semaine 3 fois kasi depuis na komi na homme de veillard awa 2 ans yango yo navandaka awa naliaka awa nyonso yange dekelaka nga awa nasalaka lisusu ba crise wana te ba médecin bazolandela biso ba soin na ndenge sengeli lokola négligence ezaki makasi nazaki na ba soin te nazwaki négligence na lisu ekufaki ngai tant que na ye awa na homme de veillard batali autrement ya kosala eza te déjà lisu ebebaki mais awa suivi ezalaka tout le temps nabela te basalaka biso ba contrôle ya ba glycémie na bandaki kosala ba HI bao bayebi ba problème ya sucre bayebi ba HI wana c'est que sucre ekomi na ba niveau ya likolo parfois nazoyeba te masuba mbala moko ebandi kobima to ya glycémie ekozaki kozala nga likolo mingi nazongi lisusu na gentil ya kovivre na mokili mpona perdraki espoir misunga homme de vieillard ezali kaka mpo na mikolo te bakota na homme de vieillard bajeune mpe bakotaka bato ya AVC basalaka babesoin nyonso na nzoto mpe bakotaka bato baza na handicap bakotaka misunga homme de vieillard c'est pour tout le monde. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobota te, ndiye ngo kotala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est yo kotoni.
chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.